Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Pamoli et salamelo kolentamana kondima na yo. Est-ce que mutu wazo ndima et o salamelo à cause avec le porteur de Krish, l'évangéliste international. Mesdames, messieurs, fidèles de la foi TV, frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue dans ce plateau spécial à cause de la foi, 8e édition. À cause de la foi, 8e édition, cette fois-ci, nous serons au terrain Bouddha, quartier 1, première entrée de Chili. Je vous invite déjà de venir très nombreux parce que c'est déjà pour ce samedi matin. Nous serons là déjà à partir de 6h, 7h, 8h. Le programme proprement dit va commencer à partir de 14h06. Bien aimés, saisissons cette opportunité. Venez donc pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Nous serons là avec l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Il sera là avec nous à l'occasion de cette 8e édition de la campagne d'évangélisation dénommée à cause de la foi. Vous savez, hier j'avais reçu pour vous cette délégation venue de la France accompagnée par le prophète Chavli Eli Louzala. Et aujourd'hui, nous allons donc recevoir pour vous une grande délégation venue du Grand Katanga. Nous allons parler avec eux. Ils sont donc déjà ici avec moi et accompagnés des pasteurs Michel de Katanga. Ils sont là, nous allons parler avec eux. Et j'ai ce grand plaisir de recevoir pour vous cette grande délégation. L'homme de Dieu, Papa Michel, bonsoir et bienvenue à Kinshasa. Bonsoir, merci Papa. Papa Michel Ozali, moko ya pasteur ya Grand Katanga, précisément église nini et Ezape wapi? Biso za Grand Katanga na Lubumbashi. Na sepena batu bauta kuna baloba Lubumbashi. Toza Lubumbashi na commune ya Kampemba na Bel-Air. Tozo kamba église évangélique Jésus-Christ la réponse. EEJCR. Voilà. Merci beaucoup pasteur et vous comprenez toto ya Kampemba. Bel-Air. Na Bel-Air. Ah, na Bel-Air. Vous avez place église des alliés, vous avez quelques précisions pour l'église où il existe pour à cause de la foi. Oui, tu es la délégation au Tambo Lango, kaka pour à cause de la foi, tu profiter de la bénédiction il y a 8e édition. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tu as maman, maman pasteur. Kombonani, micro. Mama Iget Ngenga. Basi ngoyo lu Swahili. Mina sema Swahili. Sema Swahili wangu mama, sema Swahili. Tunakuya padu ya 8e édition à cause de la foi. Ile inatumia na mtumishi wa Mungu, pasteur de la foi. Mina ita bale bote beko na ma problème, beko na magonjwa, baweke tu foi. Baweke kitumaini ke hii mambo tunakuya nayo kumbele ya Mungu tutapata solution. Kama tunaweka tu kitumaini, Mungu atatusaidia. Mina itisha bale bote beko magonjwa, beko na maproblème ya mingi, muweke tu kitumaini kwa Mungu, Mungu atamiponesha. Ngana oselo interprète, abi abengi batu nyonso yaka na kondima tozobela yaka na kondima nzamba kobikisa yo ta ondima te na interprète. Est-ce que vous ondima te pour anini? Ah Mungu wangu. Voilà, on est avec pasteur Joseph et tozaline déjà awa lobi yé à cause de la foi yé mutako pekisa ete. Papa Joseph, bonsoir. Bonsoir, Mosakoli Rabi Mavinga, Ndenge, Bamongo Balobaka, Sombele, Souka na Bisanga, Bolobo, Souka na Bimbele, Bissoa, Tokomi na Ekouke, la 8e édition, ya cause de la foi, et Libonde na Bissoa vendredi à l'Obeleka, Mbaru Baru, parce que tout ça tellement impatient. T'as la posa. La posa, on a Kobika Bola Muzamba, Bombeli Bisso na 8e édition. Donc voilà pourquoi nous sommes encore là pour mobiliser les enfants de Dieu, pour qu'ils se disposer, pour prendre part dans cette grande rendez-vous sacré où nous avons bien à disposition. C'est-à-dire, vous avez accompagné la délégation de Lubumbashi, vous êtes à Kinshasa, l'église se trouve où? Oui, pasteur Joseph Mukambi, Loazali, responsable du centre évangélique La Voix des Dieux, mais par la grâce de Dieu, Tozali, c'est que moi j'appelle les compagnons d'œuvre, il y a Moussa Lianzambe, l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Paul Mayata, parce que nous avons reconnu la grâce de Dieu en lui. Voilà pourquoi nous avons dit non, il faut soutenir nos héros, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre peut-être après sa mort ou bien après des années pour dire qu'il était ceci, cela, il avait un Dieu. Et non, pour le monde, papa qui est là, pour comme 94 ans.
dans papa moni ngolu oyo pambolaka eza ngolu oyo reconnaître ango. Lorsque vous reconnaîtrez une grâce oyo nzambati kati na moninga kati na mosali moko makambo ye azue pa ina nzambe pendant 5 ans pendant 20 ans mais reconnaissance na yo koki ko impacter yo na makambo wana na 30 secondes. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu, pasteur Joseph. Et derrière vous, nous avions l'homme de Dieu, pasteur David. Oui, le pasteur David. Vous allez parler en swahili ou bien en français? Swahili, comme français. Ils allaient à l'aise, ils l'ont non, so petit swahili interprété. So petit français, bah tu vas yoga là-bas. Si tu as au Katanga. Touti Katanga. Ensemble na mtumishi wa Mungu pasteur Michel Genga. Et le on a Mosé Nzambe, pasteur Michel. Tulikuwa tu ni juu ya problème ya campagne d'évangélisation. Tuyeka kapona campagne oyo à cause de la foi. Ya mtumishi wa Mungu évangéliste international Jean-Paul Mayata. Oyo Mungu Nzambe, pasteur de la foi. De la foi. Amen. Oui oui. Tukia tu yake na wakati tunafika ndani ya kanisa nilikuwa pale mercredi. Nazaki na culte mercredi, culte ya Kodef. Neema ya Mungu kubwa sana ndani ya mtumishi wa Mungu. Na mwenye ngolu ya Nzambe. Na tunaita batu bote benye kuwa ndani ya vila Kinshasa. Tobengi batu nyoso bazana Kinshasa. Basikose ku terrain Buda. Bazanga te na terrain ya Buda. Bakuye bakutane na mtumishi wa Mungu. Baya bakuta Musana Nzambe. Neema iko ndani ya mtumishi ni ngolu eza na ye. Kubwa ya ajabu. Ngolu ya makasi mnene mingi. Siaona neema kama hii lakini tulikutana na neema. Na na mwenye ngolu ya bobote me nakutana na kwa kunileta pia na mie nipate kutana na neema hii. Na pesi pasteur Michel merci nenga memaki ngai. Bia batu bote mkuje na misiko yenu Mungu atanisaidia. Na bengi bino soboya na mikuma na bino ya Nzambe akosalisa biso. Karibu sana 24 commune ya Kinshasa. Mutabarikiwa na mtumishi wa Mungu à cause de la foi tutona bitu binene. Boye malamu boko pambwa à cause de la foi bomona makambo minene. Je pense que nous interprété bien. Yeah. Ah, merci beaucoup. Les abomona moi salaire et matique il y a interprétation. Merci pasteur David, on a frère Gelo. Prenez le micro, voilà. Salut frère Gelo. Salut papa. Pardon, le balingala n'a interprété à des personnes. Le bano lingala. Merci. Ensemble na délégation na biso Lubumbashi to uti tellement musika eko comme sanga makasi so ina mona bato baza na ville ya Kinshasa kozala distrait ya kozanga ya profiter grâce oyo to kozala nango samedi dimanche na terrain Buda alors que biso to uti musika na mboka ya Lubumbashi to ko profiter nango nazo bingisa bandeko ebele ba ya ba grâce kozala na ebele ba embiangu ya ba kozala ba maestro makasi kozala na. Merci beaucoup, frère Gelo. Vous êtes centre, vous êtes Mouyembi. Voilà, à un moment donné, vous êtes moi capelé et ça, moi bien. Voilà, je rappelle qu'on est en direct sur De la Foi TV, une chaîne, une foi et un Christ. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Mesdames, messieurs, je rappelle que le programme est fixé. C'est pour ces samedis. Tant que nous avons les 15 mots, quand c'est samedi ou les 15, à partir de 14h, programme est bandit. Yaka avant aux place liboso batu ba 4h batu bakoma 5h na zakana na caméra beaucoup na pe ba image ndenge na lo ba boye na terrain ya Buda déjà ba installer podium bazo installer instrument makamnyo sozo ki kitoko donc samedi oye 5h to ko bandeja na ba adoration tozo kumisa nkolo tozo yemba tamusu pe kozala avant que momu na kolo kota yo déjà kangola mnao yaka na bengi mukolo wana na yango ya Gauthier Kele ceux qui ont la biso interview papa José Nzita le temps na zonga to banda masolo na basena na Nzambe oyo bauti Katanga bauti Lubumbashi ba yekaka pour à cause de la foi. Suivant papa José Nzita qui avait signalé déjà sa présence dans cette grande activité à cause de la foi. De la Foi TV, une chaîne, une foi et un Christ. De la Foi TV, une chaîne, de la foi en Christ. Bien, mesdames les seigneurs, je crois que l'information est à Bumbaté. Nous avons une grande campagne le 15, le 16 à terrain Bouddha avec l'homme au Mikolo et Nzamba Tomboli, Nanjili, Nanchango,
pasteur de la foi, et tout le monde a branché. Vous allez voir le 15, le 16, na terrain à Bouddha. Toujours le thème à cause de la foi. Vous voyez que la foi est un bon de son de la radio. La foi est un bon de mon apoto. La foi est un clé où il faut faire un bébé. Donc bon on appelle ça biso ya malamu la foi. Et quand vous avez la foi, beaucoup transporter ma montagne, beaucoup benga mbongo yaka, beaucoup benga bomo yaka. La foi c'est la clé. Nous serons là le 15 et le 16 dans le terrain à Bouddha, Nanchili, Bananjili, Tchango, Batou, Naibike, pasteur de la foi à Congo Mobimba. Venez, même matin à Lubumbashi, au Koya, nous serons là-bas à Congo, Congo central, nous sommes là. Brazzaville aussi, à Manabraza, nous serons là à Brazzaville. Nous sommes dans le terrain à Bouddha du 15 au 16. Cette fois-ci, je crois que na excellence. Merci, homme de Dieu de la foi. Toujours à prier, vision. De la foi TV, une chaîne, une foi en un Christ. De la foi TV, une chaîne de la foi en Christ. Qui a signalé sa présence, ils seront nombreux, les adorateurs seront là, nous allons adorer, nous allons louer. Oh Jésus-Christ Nazareth soit loué. Toza la wana, tokum sakule sumasia Nazareth, zambe moko otondimela, zambo tatam sumayata la kisakabiso. Voilà, on a baki dans une délégation aussi Lubumbashi, tous un pasteur Michel Elongo et je savais bien papa, édition précédente, dans mon aki on a édition précédente. Ozaki wana et les gars qui malamu. Qu'est-ce qui vous motive? N'est des excités aux alanaba édition ou à cause de la foi? Merci ma papa Rabi pour la question. Nous avons un témoignage pour la cause de la foi dans le ministère Nanga. Ok. Au Bandanzam Basalanga grâce, nous avons participé à la croisade à cause de la foi, même le ministère Nanga. Dans mon ils ont ascenseur Moussous. Ah bon? À cause de la campagne. Ok. Il y a une édition qui est chaque édition, il y a un zongaka na centre de bâtiment du ministère. Ok. C'est pour nanga na eza nzela mwa lipamboli pour nanga. Il y a une occasion où nous profiter pour inviter même basali na nzambe. Au batakati na ville. Et ça pour na bana nzambe te pour na bato malade même nous. Le ministère n'a pas impacté dans la campagne. Le ministère est censé et qui s'appelle Batu Moussous en dehors de la campagne. C'est pour cela que nous avons dans la ville, nous avons la district. Si nous avons la campagne, nous avons la aigle, nous avons la présence na biso, nous avons lipamboli pour na biso et puis pour le peuple nzambe koya na kati ya terrain. Il y a Bouddha. Il y a Bouddha. Ok, merci. Même question à vous, pas maman pasteur. Je sais que réponse peut être à Gobaksa. Ou t'engeza, vu les papas na sep. T'engeza tout calot. En tout cas, na chez tout chaque fois na image. Au plus ma rapone interprétaga, pas Joseph Ayokamba. Oyokaga. Ah bon. Pour na bande Hollande bis. Bande Hollande. Ah. Na chez vraiment tout na profiter ça na moi grâce à papa Jean-Paul Mayata. Et comme mutu moya kitumaini. Et puis ça peut te profiter na grâce à papa Jean-Paul Mayata azam takondima. Na bwana una yasho beba ile kitumaini ya papa de la foi. Mobile na ngape azwa kondimana ya papa de la foi. Kama anasema mambo, il faut pas ile mambo itimizike. Ceux qui a lobi likambo il faut eko kisama. Ndio maana tupusa ke ma édition yote, tusha upata déjà décision que kama beko na édition, il faut na chez tu pouvez pas les dire tu profiter ile neema. Ya on peut to bai to kozanga édition mote so ikaka cause la foi il faut to ya to saisir pe ngolu wana. Ndio maana tunafika pas dû ya participer na chez tu bénéficier quelque chose. Ya on peut to ye pour te profiter to soit quelque chose. Amen. Merci beaucoup maman pasteur mais que ne sous côté Swahili. Papa pasteur David. Il y a la première fois où il y a inano et c'est mon avis en dingeni. Oui, vraiment, nous sommes tellement ravis et nous sommes dans la joie parce que
Quand j'étais là le mercredi, je vis la Le puissance. mercredi, c'était lors du culte des combats de délivrance des familles. Je vis de miracles, je vis la puissance qui se manifestait dans l'église. Oui. Vraiment, c'était étonnant. Et nous avons vu tellement que l'homme de Dieu, c'est un homme charismatique qui a aussi Dieu. Et nous bénissons l'Éternel pour cela. Okay. Parce que nous serons vraiment le samedi et dimanche, nous serons véritablement devant un homme de Dieu comme Moïse qui va nous amener quelque part. Amen. Donc vous attendez cela impatiemment que les samedis arrivent pour que la campagne commence. Nous attendons vraiment impatiemment que ça arrive. Merci beaucoup, Pasteur Joseph. Vous avez sololi préparatif pour que na terrain à Bouddha na tongo podium de ces komaki na to comme na niveau nini to makamunyo ce style nango to non biso to utio le kakuna to so signaler ba nzambe ete nyon soit presque prêt, je dirais même à 75%. Parce que tout ce que les Kakuna équipe Zawana mobilisé, baza ko installer déjà podium, je crois na simanabiso instrument de Jézoya. Donc lobby déjà nous ce qu'on a la près de sorte que samedi et zanelo comme côté et déranger biso. Donc na part ya Moussali Nzambe, na part ya organisateur. Voilà, ce sont là les images de la journée. Oui, donc ba image ya wana ezoleka, na part ya Moussali Nzambe, na part ya organisateur, vous allez vous remarquer que nos équipes sont vraiment mobilisées parce que podium est déjà wana instrument zoya kalaming te wana pourquoi et ben ingénieur baza wana ya ndenge na ndenge baza bien qualifié pour que ba pesa biso somoko approprié pour ils ont mérité grandeur et activité wana. Voilà pourquoi tu réintérêt encore ko bisa bana na nzambe ete mabaku ya boezo ngambala mi balete. Vraiment ba saisir opportunité pourquoi parce que j'avais dit autrefois ici que tant batu baduka nzambe zamba tsaka na disposition na bongo opportunité. Oui, opportunité za lokola emballage le bombi cadeau. Ce que tu as un emballage au yébate qui est na kati. Mais yo yaka fongola nous comprendre loko ezana na kati. Pour la 8e édition ezali opportunité nzambatie liboso ya batunyo so bazana nzala bola mwanzambe. Motonyo so azo remarquer que vie ezo sepelisa été. Ba classe PC o ya zela kité. Nzala bola mwanzambe. On a bagi autre fois muto azo remarquer vie nezana mu chantier. Azui libala me vie des ebele. Azui libala me kota musale zana muté. Azui bana me kota kimie zana muté. Azui voyage me mikande zana muté. Azane kitoko me santé zoto sati. Azane kitoko santé bien me na butu moi mari de nous à 3 ans ala o déranger vina. Ba to bongo nzamba ti opportunité o liboso na bango pour asila na bango na comment na ba aventure ça tanaza ko imposer na vie na bango pour que ba komali solo asikana nzambe. C'est que je peux dire papa Rabi bana na nzambe ya Kinshasa ba saisir opportunité oyo. Oui bi Lubumbashi te ibiso. Ba tu ba futeli yango ba billet ba ekotala ba famille ba tiki ba église. Tout simplement parce que va comprendre que l'ipata en Kembo et se diriger vers terrain à Bouddha na 8e édition. Toujours en Babouti France, Babouti Angola déjà si ba komi, bazana délégation il y a presse il y a CFC France, bazana aéroport, oui, Angola si ba komi notamment Papa Toko na bande musu benga baza déjà na flats pour na ko bazo futa ba billet, bazo yango ba visa bazoya. Bonga muto na zana lukunga, na zana mo amba. Nazana sima wana funa nazana changu na kokota ngo pe to benga korta obimba la mona terabuda pourquoi na rato opportunité nzambe ya pesingai biso to baka ya boeso ki oyeti okoyebisa lisusu nzambe nini okoloba nini okobisa nzambe nini raison nini repousser lipamboli elio liboso ndako lipamboli elio na Kinshasa saisir opportunité oyo samedi oyo le 15 na dimanche le 16 équipé église au sambe la raté tala bandeko bauti Lubumbashi bandeko bauti France bandeko bauti Angola oyo Brazzaville bazo koma lobi na tongo tala occasion yango oyo yaka to bondela nzambe oyo apesaka libala nzambe apesaka lobiko nzambe akangolaka oyo apesaka élévation yaka opportunité yango elongo na mungu na kolo l'évangéliste international le porteur du Christ le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi l'homme des chiffres yaka to kobondela pe okotatola bonne na nzambe na moni be édition leki ebele na moni bato maladi ko bika na moni bato ko kangola na moni de bato bapambwami kasi nkolo na bomo Yesu Kristo Nazareth wa biesilité akosala lisusu koleka oyo asalaki mbalu eleki yaka samedi oyo pe dimanche ekozala lipamboli pe okotatola na sepe na papa Kiziami nazali koloba si ton Dieu est mort et c'est le mien mais quand nzamba mayata Jésus-Christ Nazareth nzamba solo pe abomo okotatola bonene na nzambe. On va suivre l'extrait de
7e édition. Il y a côté que les gens ne savent pas qu'est-ce que vous allez nous proposer, ou bien partie à prédication, ou bien une partie des chansons. Comme ça, on se retrouve tout juste après. Voilà, des retours sur ces plateaux après cette très belle chanson à cause de la foi de Maman Esther Yembe. Une très belle chanson. Nous saluons Maman Esther Yembe, nous saluons Maman Vita Mayata, là où elle est en train de nous suivre. Nous saluons l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur de Christ, l'homme des chiffres. Certainement, il est quelque part en train de prier. Peut-être la terre pose à Zola Nabiso et ça, moi bien. Coup de chapeau à vous, le pasteur de la foi. On est ensemble. Le rendez-vous est fixé pour ce samedi à partir de 14h06. Nous pouvons déjà arriver bien avant. Toujours déjà à la place Nabiso. Tu vas une adoration, tu vas aller au centre de la Esala Kitoko Mini. Mesdames, messieurs, on est en direct sur De La Foi TV. Une chaîne, une foi et un Christ. Et là, nous parlons à cause de la foi à travers ce plateau spécial. Je suis là avec les serviteurs de Dieu venus de Lubumbashi pour cette grande activité dénommée à cause de la foi. Pasteur Michel. Lorsque vous attendez parler à cause de la foi, qu'est-ce que ça vous dit directement? Bon, à cause de la foi, ils ont l'accès nyonso biso bana nzambe toye ko simba ya bolam ezala nzana kondima bibelobi na kati na kondima ezobenga oyo eza impossible comme possible soki biso olongwe Lubumbashi tokomi eza mpona kondima tozondima ke ndenge toye kwazado tozonga ndenge toye te. Amen. Ozonga na dimension mususu spirituelle, dimension mususu na musala na nzambe, dimension mususu même na dimension financière na mamunyoso yango kondima wana nde longoli biso Lubumbashi
et même biso on a vu la Kinshasa pour bénéficier grâce wana. Il y a une occasion oyo nous avons profité toujours pour bien ça bande ko la ville à Kinshasa. À cause de la foi et da silogante. Eza likambo kundima. Tango zo bima na ndako ko bima wa mutu nyonso te. Bima na kundima ngende na zo kina tera buda nena ozonga te. Soki na yaki na maladi nanga na ozonga na maladi. Amen. Soki na yaki na chômage nanga na ozonga na chômage. Amen. Soki na yaki na blocage nanga na ozonga na blocage wana te. Soki na yaki na lié moko ya famille na ozonga na ngote. Bo tango ozonga na kundima na écoute na kundima na musali na nzambe directement. Amen. Merci vraiment. Merci beaucoup. Maman n'habite la vie à chrétien. Condimé le belagaonine. Vraiment la vie à chrétien quoi mini et le belanga quelque chose. Et le bon nationali nationali aux à l'aise par rapport à Lingala. Inanisemeaka tu kitu mimoya fulani kama mimi kuna magonjwa au swati mimi kuna problem moya kama mimi naweka tukitumaini kwa Mungu mimi nasema hii problem mimi kunayo kama mimi naomba tutapata solution directement mimi napata la solution ikusa ule mwanamke ya perte du sang aritembea sana aridepenser sana mais ile shiko aliwekana kitumaini asema sitasumburia na Mungu mie ni bambe paka kanzo yake tapata ukonaji na usolola kutu na nkolote na usolola te na simba kage la ngana nikatala kusumburia anasema ni bambe tu kanzo tapata uponaji ule mwanamke kitumaini yake inamuponesha njo ile mimi naita bale bote beko na ma problème bale bote beko na ma difficulté bakuye Mungu ya de la foi ena tenda zamba de la foi batapata réponse yabo batakuwa nayo. Merci maman. Toki c'est pas papa Joseph, écoute soleil makambo yo. Siko ezaba kamba kondima. Foi ezaba définition marque nyoso ko point de comme ni yango aussi la raté. Et aussi ka peu aussi la érotique la peu aussi la té mosakoli rabi. Omoni kondima pona biso c'est notre soubassement. Kondima pona biso eza fondement. Kondima ezali singa oyo ezali kosangisa impossibilité et commission en possibilité. OK. Ya singa wana nde kombo nango kondima. Kondima ezali makasi oyo et produisa kabilo kwa bomoi. Kondima ezali au-delà ya ba capacité humaine et pour na ko succès autoloba ete kondima ezali mbongo ya lola. Donc batunyos bazana nzala ya kosomba et ba pièce rare ko ute pa ina nzambe to sengi bango baya et samedi pe dimanche na kondima na bango depuis ya lole kozala tellement ya kofungwama pour na ko honorer batunyos ba ko na kondima de sorte que ba bénéficier nyoso ezali pour ça ya c'est-à-dire na ba supermarché ya lola na ba dépôt ya lola na ba magasin na ba wenzi ya lola nyoso ezali au monde bilo nyoso mona na mukilo mosakoli rabeza be échantillon. OK biso na luli libala na yo opesa nga ngote eza échantillon sui na luli bana na yo opesa nga bangote échantillon sui na luli kimia na yo opesa nga ngote eza échantillon siko na lola nyoso ezali yango no moni tango Yesu akutanaki na aveugle oyo azali na problème miso atali babi agangi Efrata alobi lola fungwama en quelque sorte abika miso ebebi na lola ezali donc lola fungwama miso asikeya nzoka oyo ikosala lola efungwama eza kondima et kondima mosakoli rabi et ajusaka na futur te kondima et ajusaka na présent yango tozondima samedi na dimanche nzamba kosala makambo ta reporter yango non oye samedi tu seras guéri le samedi tu seras délivré le samedi pourquoi parce que nzamba ya kondima asalaka na futur te vous serez d'accord avec moi tango akutani na Marthe na Marie babisi to yebi ndeko na biso Lazare akose kwa mukolo suka Yesu habite wana bozu kondima bokomisa na futur abi n'ai-je pas dit je suis la résurrection. Donc je ne serai pas mais je suis la résurrection. Pour na kolobaki la foi représente et je dirais fondement il y a alliance na biso ya relation na biso na nzambe ndeto bengi si bandeko nyonso bakoya mokolo ya samedi pe dimanche babosa na te koya na kondima po nzamba oteka biloko alola na moins cher kaka pona bato bazana kondima ils vont récupérer au nzamba disposer na tina bomo ina bango. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Pasteur David, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais me ajouter pour ce qui concerne la foi, à cause de la foi. La foi, c'est une main invisible. Une main invisible pour avoir quelque chose de la part de Dieu, c'est ça la foi.
Et la foi, c'est encore la clé. La clé qui te pousse à entrer dans les portes célestes. Donc tu ne peux pas pénétrer dans les portes célestes si tu n'as pas la foi. Okay. Et à cause de la foi, c'est encore la détermination. À cause de la foi, c'est encore la soif. Pourquoi je dis ça? Parce que l'homme de Baratimée, s'il avait trouvé le miracle, parce qu'en lui, il y avait la foi. Et il y avait la détermination, il y avait aussi la soif. Et tout celui qui doit venir sur le terrain, Bouddha, ce que je lui demanderai, l'homme de Dieu sera là. Il a un Dieu tout puissant, mais venez avec la détermination, venez avec la soif. Venez avec votre foi. Oui. C'est ça la foi, la détermination et la soif. Oui. Et Jésus avait dit à Baratimée, ta foi t'a sauvé. Donc venez avec la foi et vous allez voir l'éternel Dieu tout-puissant. Merci beaucoup. Foi, F plus P égale miracle. Foi plus parole égale miracle. Foi plus prière égale miracle. Venez avec votre foi ce jour-là. Tokoyoka Lobanankolo, Tokoyoka parole au travers de son serviteur, l'évangéliste international, le porteur de Christ, l'homme des chiffres. Et nous allons déclencher le miracle. Je vous invite, saisissez cette opportunité. Tala, l'ipamboli yeli na porte yandaku, l'ipamboli yangoyo, lobiko no yango. Onyoko mi mingi osufre mingi. Toyebi niveau ya problème non te mais nzambe oya bomoi. Tata msoma ya taselaka, yenda pesa ka solution, yenda pesa ka kimia yaka okotatola monene ya nzambe. Ben voilà, on est donc là avec cette délégation venue de Lubumbashi. Et d'ailleurs, je dois libérer Papa Michel parce que il a quelques, je ne sais pas, rendez-vous, programme, ils est prévu. Là, nous allons libérer Papa Michel, mais on va poursuivre l'émission avec la délégation. Et Papa Michel, qu'est-ce que vous pouvez encore dire au peuple de Dieu pour ces rendez-vous de ces samedis? Et puis, j'aurais demandé peut-être si vous avez encore un message pour l'évangéliste international qui est monsieur le pasteur de la foi. En tout cas, merci vraiment à Papa Rabbi. Tous aussi, vraiment, la peuple a entendu. Pour la nuit, Papa Rabbi a dit que nous avons été en France, nous avons été en Angola, Allemagne, Angleterre. Ils ont dit 2000 km, petit million sont pour y aller, ni pour nous avoir dit ça, mais nous, à cause de la foi. Au Seigneur, nous avons vu la Kinshasa. Nous avons pas Congo, Bangu, et là, permet de venir. Tout ça, dans le Congo, le lobby à Bangu. Tout s'est disposé samedi et dimanche. Tous à la voie. Ils ont l'occasion de voir la constitution. Il y a une terre, une machine, c'est dans l'église, et ça me dit la papa de la foi. Pourquoi? La terre aux gens, pour le monde, nous avons la souci à l'âme, et comme il passe. Et comme il passe. Et comme il passe, nous allons protéger quelque chose. À ce que la barre est parcelle, à ce que la barre est bonne. Mais dans le monde de la grâce, le rôle de la papa de la foi, à d'autres cas, en moyen physique, financier, énergie, pour amener la sauver, pour retirer la chimie. Même dans le salle d'examen, même nous avons un examen, et ils ont mis sur vous accompagner. Parce que le Satan a bâti si par la stratégie. Multiplier la stratégie de par concert, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Lui, ce n'est pas un examen. Tant que nous avons on associé à l'âme, ils ont la semaine. Tout ça, on a été gêné, on a été encouragé à que nous soyons à pas continuer à sauver. Pourquoi la vie, la possibilité, ma âme nous sommes à sauver la terre par que nous avons la société. Comme ça, on a l'église, nous sommes. Pour le pasteur, en dépensant la 100 francs pour l'évangélisation, mais nous avons la carte d'église pour aller à maquiller sous la cause de la foi de la terre. C'est pour cela que nous sommes là pour la monde. La question témoignage de la Lubumbashi. À cause de la foi, cette émission dans mon arrière, tant que ceci nous dit, la zone de Lubumbashi, à cause de la foi, nous avons un frère. Ma maman, à cause de la foi, nous sommes ensemble dans l'église. Il y a des personnes qui ont été. Mais la fidèle dans l'église, les besoins télé. Vraiment. Et c'est que nous devons travailler le Lubumbashi. Mon équipe sur la cause de la foi,
Fais confiance dans l'évangéliste international, Papa Mariata, parce que Pemel n'est pas tout, il y a une lono dans la tête. Dans le monde, Pemel n'est pas tout, il y a série, il y a série. Oui, oui. Il y a une série, ah, mais vous avez série, ils ont série. Pardon, on rappelle l'adresse à l'église de Lubumbashi, c'est-à-dire, au cours qu'il ne veut Lubumbashi Mikolo, après à cause de la foi. Dimanche, au courant de la semaine, au cours qu'il ne veut qu'au semble là, l'église EJCR, ils ont na Kampemba. Na Bel Air. Tout ça, na commune à Kampemba, na Bel Air, Mazout, avenue de Plaine, numéro 516. Quand on quitte la réfise directement l'église des Awana, nous avons un coordinateur du matin, l'église des Awana, au Koutana Bisso, au Yambayo, au Sali Nzambe, au bénéficier de la grâce de Nzambe à Kitissa, à Katinetunga. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Un message ici, il y a un peuple Nzambe, surtout un évangéliste international et pasteur de la foi, comme ça pour te libérer. En tout cas, le Sambolanga, on a papa de la foi. Nebi que Satan a linganga bato basala misala malamu boete mais nous bon de la que quelque chose à combat découragement monté kota na mémoire nae nous allons ndima na nzambo ya kabila bolenge Jésus-Christ Nazareth wa ya kabila bolenge na nyonso banda baninga bazokende ba gauche ba droite ya vandi kwa sala nzambe wana tuzondima na nzambe wana kina nzela na nzamba obikisa bato ebele obikisa bato ebele toujours bon de l'ensemble après ce vie molai on va amba continuer que ça la sauver je vais savoir de connaître sa ville à Kinshasa papa Mayata ça don o nzamba après ce son temps o ninga pesa biso ba papa Renard Bonke bango bazaba don nzamba pesi na période papa Jacques Vernon l'évangéliste Jean Oscar Kizamina tout exactement on a besoin de sur la période faut bénéficier en haut tout c'est la terre commeako kwa vani na ndako to banda ko luka ya ko luka tango zala na makasi ya losala na nzambe to pusha ko to bénéficier ma grâce o nzamba tekati na e pour na grâce wana biso pe to kine ko bikisa ba mususu na ba village o nzamba ko tinda biso na ba ville na ba pays o nzamba ko tinda biso pour la gloire ya nzamba. Merci beaucoup. Je pense que je vais libérer papa avec maman. Maman, ou tabaki ou taïna. Voilà, je pense que maman va aller avec papa. Vous avez quand même un message. Vous avez dit quoi, peuple Yakinshasa, les Batakuya, na pasteur de la foi d'Akufat. Mina sema tu bakuye nalobika baya bakuye tu baya ebele karibu sana oui malamu mu 8e édition à cause de la foi na 8e édition à cause de Mungu ya papa Mayata enatenga Zamba ya papa Mayata azosala mina sema accent na papa Mayata merci na papa Mayata mina sema tena accent na bibi yake bibi merci et pas moi si na yema pamoja na kanisa mujima mina sema accent église Mombasa Dieu ya kutupokelea Kishasa hapa mimi nasema asante sana. Na mimi mna wapokea hapa. Asante baba. Endelea unamaliza. Vraiment mimi namaliza mimi nasema tu asante na mwebote technique vraiment asante sana. Asante sana. On a besoin c'est une équipe technique. Ba Rebotekele, ba David Kibanza, ba Nico Voilà, merci. Nous allons libérer le couple pasteur. Le temps pour moi, je vais rester avec les serviteurs de Dieu. Nous allons parler avec eux. Et puis à un moment donné, je pense qu'on recevra aussi les appels parce qu'on est en direct sur de la foi TV. Une chaîne, une foi et un Christ. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Suivons comment s'était passé lors de la 7e édition, la prestation de l'évangéliste Moïse Matuta. Ensuite, on se retrouve tout juste après. Après l'Angola, la France, Atekinga mungu na naga kutifale Patroka tigo tiki sambandoto
suka suka na kuna taki eba Sabe bongi na yo moenge bene Isuange mauta bongwale Tangango ya bongola kina no vino te Tangango ya sekwisa kila salose Soki be sale linga bika mwe Atuboyi na loma mote mesoboya Soki na labina bomba mote na moto Suka suka ya tatola bona sa kimye papa Bonsambe bongi na yo moyenga bene Musuwangi muuta bomwane Tangwango yo bongola kina no vino te Tangwango yo sekwisa kila zalote Soki pe yo sale linga bika mwe Atoboyi na loba mote mesoboya Soki na lobi na bomba mote na moto Suka suka la tata la bona swa kiye Moto lokola ngai naza mikolo yemba lelo eza nini eza ngolu ewuti na Nzambe Moto lokola mayeta aza mikolo te yayai eza nini eza ngolu ewuti na Nzambe Ola maboye nakobosana te Yesu yo nakobosana te Ola muna yo pona ngai Itumba ya famille elanga iye Yesu yo nakobosana te Ola muna yo pona ngai Yebisa moninga na bosa na bolamo Nzambe te Na bosa na bolamo Nzambe ndenge nini Nzambe alokotinga na eloko te Yesu Nasabo pona yo moyenge bene Alléluia Okay Yesu na ngai nabosa na bolamu na yo ndenge nini moyenge bene nabosa na ndenge nini moto lokola nga naswami kona yemba yaya eza nini eza ngolu ewuti na Nzambe moto lokola nga naswami kona te ya lelo oyo eza nini eza ngolu ewuti na Nzambe moto lokola nga nalongwa paye nakoma mwana Nzambe eza nini eza ngolu ewuti na Nzambe soki eza ngolu beta maboko te lelelele Yesu nabosana nyonso na bolamu na yo te mon âme dit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits moto lokola nga nasomi kona yemba yaya eninge eza ngolu ewuti na Nzambe moto lokola nga. Voilà, de retour sur ces plateaux spéciaux à cause de la foi 8e édition. Mesdames, Messieurs, nous disons gloire à Jésus-Christ Nazareth. On est en direct sur de la foi TV, une chaîne, une foi, un Christ. Nous parlons à cause de la foi. Cette activité d'évangélisation qui aura lieu ce samedi à partir de 14h. Venez donc très tôt. Nous serons là déjà à partir de 6h, 5h, 4h. Déjà, au lieu de Shikanayo, consacré pour que au sein de la police, peut-être avant 14h, au côté de Simadea Bilakanayo, et pendant l'activité, Bandi, Yotato la Gaga, Jésus-Christ Nazareth. Nous saluons l'homme de Dieu, l'évangéliste international qui nous suit depuis quelque part, à la retraite, mais dans le bon délai, nous avons papa, ce que vous avez lobby, tout ça, un plateau spécial, Moronayo, et pour ça, si possible, lobby, tout ça, un pasteur de la foi, à la retraite, pour abonner dans Zambie. Merci à maman Rita Maët, à maman Abane Belé, merci à maman Odette de la foi qui nous suit. Merci à la délégation Oyo ya France Bayaki, nous avons à lobby Longo, na pasteur prophète Chabli et Louisa de la France. Lelo wana bozo mona cameraman absent dans l'aéroport dit ba uti ko atterrir sikoyo bozo mona ba image délégation de la foi TV na tinda ki papa Bogo Sanderson akene ko yamba ba voilà wana zo yamba bozo mona arrivé à beauté image bazo yamba papa Bogo Sanderson
Basende na aéroport ya Njili na Zesta Vino bauti kwa terre kaka sikoyo na Air France papa Fisto Basende wana komi une grande délégation ya France ba promis ba lundi pambate prophète Chabli Eli Luzala komaki depuis une semaine aza awa elongo na ba intercesseur ba bandeko oya papa Diak cousin papa Diak et ma papa Tchakomaki na maman diagonaise Joséphine Papati délégation ya France ba komaki déjà oyo délégation ya Suka Elie ba cameraman équipe ya presse ya CFC France ba mwana ba ote kwa territoire sembo ndeko mozomona depuis agenda poto première fois ya ngana loba ekaka nde bakiti wana pa koko sandation ayela ba passeport na bango mpona azomona côté image net aza na intention otikala aza na intention okima voilà l'évangéliste international est là yepe akende koyamba bana na ye je pense que vous avez aimé et voilà on est avec cette grande équipe que ça ba moi papa Joseph et salut ndeni bomo na délégation de la caméraman équipe ya presse ya France yeye na Kinshasa et salibiso esengo kaka te esengo mais ça peut moi interpellation hein nde to koloba eza ndeti défi balancer les biso eza défi balancer les biso papa Rabi allez-y comprendre bato bauti mosika bazui ba risque batamboli likolo mi pepe plus de 8 heures du temps batiki misala tout ça batiki comprendre te oyo bakosala eza muke par rapport à oyo bakozwa et voilà pourquoi nani koyebisa mpe ndeko moko oyo akotika commerce na ye akokanga bureau mokolo wana akokende maison te mokolo wana akokende télé te mokolo wana oyo kosala ekoleka mokie par rapport ya oyo kozwa ndeko moko boyo akozwa jeep na ye mokolo wana bi te transport na ngai mikolo ekobula te nakozwa pena donc bus na ngai ememaka bana veni na biso eya na bango na buda oyo kosala ekoleka oyo kozwa comment oyo kozwa ekoleka oyo kosala na ebele mutu musoko bate ngana na mwa ketch na ngai na osala mobilisation mo bato lupango na biso 4 na ye na bango kolongola bango matete kolongola bango limete baya penza na moyen de transport nanga tikala ko bete na nzambe oyo tosala kizalaka mukie oyo tozwaka elekaka mingi donc ndenge na utsoloba et c'est une grande joie parce que fête kozala pena complète et kotala bandeko na biso bauti France bazali bandeko na Lubumbashi bazali bandeko na Congo Brazzaville bazali bandeko na Congo Central bazali bandeko na biso ya Angola bazoko ba déjà koya et bongo biso moko bakolo mboka place makambo ezoleka epai na biso soki tozanga ezalaki batie biso bide fois et l'opportunité boye ezongaka mbala mibale te ezongaka mbala mibale te et mosakoli rabinga na koloba même bana na nzambe basurmonter batentative ya satana pourquoi parce que vous savez satana koyi kotikela yo kende bisika nyonso mais satana koyi jamais kotikela yo oya na présence ya nzambe na facilité soki batangi na babible na bandako na mokanda 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18 Paul azoloba nazalaki na posa ya koya envers bino une fois ou deux fois mais le diable m'a empêché. Il y a des rencontres très importantes où Satan empêchera. Au monde à Moukwado, il y a moi fièvre. Au niveau de moi, papa n'a pas de au Libaku. Au niveau de moi, faut comprendre, le diable peut utiliser n'importe qui. À côté de il y a une facilité dans la présence en Zambie. D'où la foi, c'est aussi la capacité de surmonter des obstacles. Donc, l'objectif est été samedi, dimanche. Je serai dans la présence de Dieu Bouddha, peu importe les obstacles, je demanderai aux enfants de Dieu et à surmonter, à marquer présence dans le Bouddha parce que ça a localisation et identification. Souka, babi localisation et identification, chiffre 8, tous à la ouana, tous à localiser, puis tous à l'identifier. Zaché va localiser qui? Zaché va localiser qui est dans Sycomore. Donc, non, le bélo comme on peut la biso. Oui, mais Zaché tant qui est soya. À comprendre ce qu'on va tailler, mais ils ont dit pasteur Joseph. Donc, ce qui a tikalika bongo, bah on était dans moulay. Heureusement, Sycomore moi ala kiwana. Donc, Zacha Matin bang na Sycomore, tant en matin Sycomore ne permettra qu'il soit localisé. C'est que si tu veux être localisé, des fois Nzamba utilisera ba événement. Le col ba Sycomore,
a utilisé bâton le colo ba sycomore a utilisé pemba tout le colo ba sycomore et ça na ba événement mususu ko mateli yango o s'accrocher nango et comme sycomore na yo permettre nzamba mona yo pona ko ba cause de la foi au papa ba samedi oyo na ba dimanche oyo eza ba samedi ke sani na ba samedi nyonso banda to sala ba tunase amoyi po ba samedi mususu to kenda ba fête to kenda ba week-end moko ke ba anniversaire nzoto ga mutu allié moment na pembe lokwa ngolo bo esalo mo des alazara na santé c'est que rendez-vous on menene au liwa mais si ko rendez-vous oyo ya samedi na dimanche eza rendez-vous au na corps na âme na esprit et ko bénéficier de la mwanzambe voilà pourquoi moi je dirais que 8e édition eza sycomore au nzambati d'abord pour nos habitants à ville pe professeur Kinshasa et aussi pour nos bana nzambe nyonso équipe église équipe yangana dimanche tout à partir ya 14h pour permettre muto za protocole l'église na bango kena généralement l'église na Kinshasa si la rango ba 11h 12h ou kepa na bino de kezo si la équipe église to za la kimbanguiste musulman ozala muto église des noirs ozala je ne sais pas moi salutiste peu importe votre religion vous serez le bienvenu dans la présence de Dieu ça na mutu na yo évangéliste Jean-Paul Mayata te mutu abengi yo ça na mutu na yo mokeli na yo papa na yo azana likolo nde azana mposa na yo siko invitation à boyeso ki oyete okoyebisa nzambe nini yaka bien aimé na bengi samedi pe dimanche oyo na terrain ya Bouddha tokozala wana pona lokumu akolo Yesu Masia Nazareth nzamba kondima tata na biso Mayata à cause de la foi 8e édition de mom na kolo tsoloba localisation pe identification saisir opportunité oyo ekozala malamu mingi musele nzambe je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. Oui moi je rappelle qu'on est en direct. On est en direct sur de la foi TV. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes monsieur Nanzambo Lingyo, lancez un message, moi, c'est une activité, vous êtes tous en direct, porte est grandement ouvert pour nous battre. Il y a qu'à annoncer un message. Allez-y, papa David. Ok, en voyant les gens venir de très loin, venir de la France, comme nous, venant de Lubumbashi, tout ça, c'est la compréhension de la chose. Ce que je peux interpeller à la ville de Kinshasa, vous devez comprendre la compréhension de la chose. Vous devez comprendre que vous avez un homme de Dieu très puissant, un homme de Dieu du temps, notre papa Mayata, le pasteur de la foi, que nous aimons beaucoup. Mais si nous sommes ici, c'est pour ces croisades. Et vous devez comprendre que c'est votre temps de la bénédiction, c'est votre temps de miracle. Quand vous serez là, le Seigneur ne manquera jamais de faire quelque chose pour vous. Oui. Venez, homme de Dieu, venez, quelle que soit votre église, venez. Comme l'homme de Dieu nous avait dit là, Zachée est en train de monter sur les sycomores. Et le sycomore qui est devant nous, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui va nous amener pour que nous puissions être localisés par Jésus-Christ. Nous puissions être identifiés par Jésus-Christ. L'homme sycomore, c'est notre papa, l'évangéliste international, papa Mayata, le pasteur de la foi. Soyez là, homme de Dieu. Saisissons cette opportunité. Saisissons vraiment cette opportunité-là pour être là et nous allons voir la bénédiction de l'Éternel. Amen. Voilà, je rappelle qu'on est en direct sur de la foi TV, une chaîne, une foi, un Christ. On est vraiment en direct, vous pouvez venir. Vous avez vu les images, nos amis sont venus de la France. Et à côté, vous pouvez encore illustrer les images à podium. C'est-à-dire que depuis le matin, on a voilà, installé déjà podium. Voilà, installé en gros. Depuis le matin, les loges jeudi, on a installé podium kuna ezaki ezoleka kitoko makasi pasteur Joseph. Je pense que olega ki pe wana omwendenge ni bandeko ya makomo bazé installer podium kuna et salut ndenge ni ya esali biso bolamu pona koloba enfin ezalaki ndoto mais na mokolo moko awa ezokoma réalité parce que déjà tout est prêt. Et tout est prêt, tout ça déjà, les lots jeudi, le vendredi, où ils ont image avant midi. Donc ceux qui ont l'équipe sont après-midi, pourquoi vraiment nous allons évoluer. Nous allons évoluer, Makasi, l'instrument déjà assis Kitty sur le terrain, l'ingénieur très bien qualifié, on a pour permettre de sorte que les locaux tués causés n'a pas de recevoir en haut convenablement. Vous savez, et beaucoup de choses à la s'il te plaît,
il y a un autre bandé qui donc bana nzambe batia na mutu ete nyonso eza déjà prêt donc na ngambo na biso misali et salami déjà na terrain notre bandé koloba podium eza déjà installé instrument bazo banda déjà ko installer na butu na lelo et déjà lobby nyonso presque vous allez déjà prêt pour na koloba ki samedi bana nzambe bakoki ko banda déjà ko kita à partir il y a 5 heures, à partir il y a 6 heures, à partir à 7 heures bisonyoso vers Bouddha Nanjil quartier 1 eza musikate partout au Yozali ce que okutami na Victoire okutami na rond-point Ngaba okutami na Zando ozika mituka oezoya soit Kingasani ozi soit mituka oezoya Pascal mituka oya kaka Bitabe mituka oya kaka Njil Sainte-Thérèse donc bakiti sio kaka na première entrée en Njil to benga ngo entrée Bikalbitus soit première entrée en Njil ce ko kiti wana déjà onoyoka déjà son ya instrument place wana ozala oya malembe moins de 4 minutes au commun na lieu de rendez-vous place wa pinza bazoze la biso et kozala pinza malamu mingi amen wana moni ndenge nini ba image na terrain ya Bouddha ndenge bazo installer podium na minute aussi esili ba instrument c'est comme wana pe musale zo kenda kitoko je vous dis à cause de la fois où yakano avant yaka avant to kokumisa nkolo na sivino pe to kozoma pamboli na biso et kostala kitoko ma kasi frère Gelo et uza moyembi na nkolo et ya solo uza mwana oyo tata zokamba ezo salo ndenge komona papa Michel basala na nzambe ba motivé na cause de la foi et ça la ngai c'est un makasi komona ba papa bazo reconnaître ba grâce ya basala na nzambe mususu et alors ceux qui basala na nzambe bazo ndima basala na nzambe mususu bazo ya pe ko bénéficier grâce au nzambe atie na kati ya basala na nzambe mususu et bon biso bandimi bon biso ba serviteur bon biso bandimi bon biso bana wani ni tobo ya ko profiter pe na grâce oyo nzambe sali samedi oyo na dimanche kaka juste 2 jours ya pamba to bénéficier peut-être na ebelé ou déclencher miracle durant ba année na vie na biso na koya pour quelques minutes pour quelques heures nous avons déclenché miracle na vie na peut-être ou etikala ko zalate na masiki botano Togo avant benga skoyo baninga na yope ba master wa génération on a ba yembi ba pour bénéficier na grâce oyo n'imte ko célébration na capella ko célébration on nzembo mtu moko oyo tokoki koyeba sima to yo senga oyo yo moko après mais togo zo mwanze mwanani ya frère Fistomboul allons-y tozo ka frère Fistomboul à travers notre frère Gelo motema na ngai etoni na bolingo mobali alanda ngai na nkunda aleli mobima na ngai présente babilembo ya bolamu Yesu andimi naleli kimia akoma moninga na ngai ata misolo ezomonana te ongo na Congo bazelaki na assiste na lapidation sokaritema Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingo motema, alongoli soni, wow, merci beaucoup frère Gelo. Merci beaucoup. Merci. Moyembi na nkolo tozana awa bengasko ba master ba yembi ba master wa génération na opé mingi oya kilelo oui oui nga peza na zo benga ba maestro ba yaya ba leki ba papa ba mama ba bita musique ya nzambe ba zawa adorateur ba sala nzambe la musique ba sala nzambe minene ba koya pe kosali na nzambe na domaine na biso samedi ou na dimanche on a zo benga sabino biso ba misia mingi ezala nini to ya kaka so ba bengi biso ka to ya robeta alors que il y a aussi moyen to ya peut participer to bénéficier pe na grâce ya ba ninga misusu non na koya na prester te mais na profiter pe na grâce na yo ka muntu mo boye ko sunga ngai pe na kolisa pe to yo ka pe mateya to kolisa pe to sambela pe ezala malamu vraiment na zo benga ba yembi de partout
na kin na ba communion so ko kutana donc vous hésitez te ko futa transport na bino ko ya na mululo munene za mukolo ya samedi na terrain Bouddha na mukolo ya dimanche donc nazo benisa ba mbebele pasa na présence. Merci beaucoup, nous saluons la présence du réseau du peuple Babi, la 4G la plus rapide. Voilà, la présence du réseau du peuple, donc la 4G est la plus rapide en RDC, réseau Moko Oyo, peuple congolais, salut la Gandé, Amo, Africell. Azapé un service tenio sur Africell, mani makamio sur une dengue zara na Africell qui toque au micro, l'autre aussi la caca Africell. On a besoin de ce qu'on a Africell, Babi, réseau du peuple. Donc 4G la plus rapide en RDC, Ndé Amoyo. Africell, donc Zadena Simna Africell et ça moi bien numéro bezane moment donné au fondateur en quelques appels nous avons nzambo zo landa biso olingi au passer message au compe ko ya na yo en direct na de la foi TV et tozoko ba biso na biso le temps pour moi d'aller du côté de la régie tout landa moi message bon na bozonga kuna libérer ba sel nzambe tozan ba ngelo peut-être ba kena na kuba na ba invité monsieur suivant c'est que la régie nous propose à cause de la foi. Ebele bandumba okuti boye ebele papa na nga japo mayaka kosalela yo okozala biko boye ebele na bengi bino boya. Que vous avez suivi là, l'installation du podium, c'est installé en Kitoko, dans minute on a zolo baboué, si ici peut déjà qu'on installe l'instrument, déjà allo, yeah, ici ça l'a mis on a donc lobby et tozala na sous na balance na tongo moi sont déjà tokobi na ndambo puis samedi na 5h biso to na biso adoration. Il y a kano avant programme est banda 14h mais il y a qu'avant pose en place liboso et ça la Kitoko mingi à cause de la foi 8e édition avec des dans la localisation
P identification yakaba localisé au PB identifié et par coller sur Massia Nazareth Djamba solo P à continuer tata Msomayata. Merci na Brakongo oyo bayaki na podium P instrument wana merci mingi na réseau ya peuple Africell oyo wapi au monde déjà ba décor ou sami a kitoko réseau du peuple Africell kitoko makasi. Voilà, et nous allons vraiment petit à petit vers na libéré Bebino bon on a au contenu ko yamba ba appel na sola bandego awa on va terminer avec on termine d'abord avec frère Kelo. Oui, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant? On peut pas, ce que moi j'ai à dire mazo bing sakara batiba hésiter koya nous nyonso soit ndimilaka miracle ko te panzambe aya samedi aya dimanche au niveau de Logo Kanzambe. OK. Na occasion nazo profiter peko yebisa na batu que non nazana chanson moko sika. Oui. Et bien d'ici les 16 et aux ala déjà disponible dans ma chaîne. OK. Chaîne sur YouTube. Oui, sur ma route. Sur ma route. Sur ma route, oui. OK. Elle est disponible déjà dimanche au 16. La chaîne sur YouTube, sur Comica Bielor Moema officiel. On va rejoindre sur Facebook Bielor Moema, Instagram Bielor Moema. OK. Bielor Moema. Oui. Officiel. Tu vois un peu en acapella partout, bah toi c'est pas non mingi wan. Le ciel était réclamé, ya, ya. L'enfer n'est pas climatisé. Yo yo yo. Jésus yo yo yo. Identité changée là. Citoyen du ciel. Oui, on est quand même parti. Ok, partout, moi, je dois dire dans TikTok, tout ça, partout, moi, le ciel te réclame, l'enfer n'est pas climatisé. Non, non, le clim d'enfer. Bien aimé, Yaka, samedi, dimanche, on a à cause de la foi, et ça là, Kitoko Mingi, et papa David. Unasema nataka kusema Kiswahili. Unasema Swahili, unasema tena Français. Swahili sasa. Swahili sasa. Siko na loba Swahili. Ni kwa interpreta uniacha. Wache batu watasikia, batu ya watu Katanga. Bengine sawa video ile unasema Swahili anasema regeza na kupiga masasi. Alors tu interprète. Allez-y. Mimi nabaita batoto yote ya Kinshasa. Na bengi bino bana nyoso ya Kinshasa. Naita batumishi yote ya Mungu. Basi na nzambe nyoso na bengi. Naita ba mama. Ba mama. Naita ba papa. Ba papa. Naita ma confession religieuse. Mangomba nyoso na bengi. Mukuye samedi et dimanche. Boya samedi pe dimanche. Musikose. Kuzanga te. Mukutane na Mungu. Mukutana na nzambe. Mwenye kwa ndani ya papa Mayata. Nzambe uya papa Mayata. Pasteur de la foi. Pasteur de la foi. Musikose, Mungu atakuwa tayari kunisaidia. Kuzanga te nzamba kuzala wana. Ukikosa unakosa rendez-vous yenye Baratimayo alikala mbalabala Yesu. Soki ozangi eza loko raté rendez-vous oyo Bartimé Bartimé akutana na Yesu na nzela. Na soli Bartimé nini? Baratimayo. Yoka Baratimayo. Bwana mbariki sana Kinshasa. Tika Kolo apambola Kinshasa, Kolo apambola bino rendez-vous zaka moko à cause de la foi. Tutamaliza sasa na mtumishi wa Mungu Bwana Joseph na yeko na sisi hapa. Ya Mungu alibariki sana Bwana Rabi Mavinga. Asante. Ya tolimi ko ebisa bana na Nzambe ete nyonso eza déjà prêt. Kinshasa to saisir opportunité, Nzambe a tient à disposition na biso. À cause de la foi 8e édition, c'est la réponse de Dieu à nos questions. Amen. Manquer c'est manquer la visitation divine. Amen. Kozanga ninkoloba oboyi Nzambe asalelo bolamu na vie. Amen. Ezali rendez-vous oyo ko changer histoire à vie na yo, koya yo mon côté, yaka na ba membre famille na yo. Tant musu Nzamba ko mona ote po peso offrande to po bini. Tant musu Nzamba ko kanisoka pona ame moko ye na ye. Ces mecs qui n'avaient congé pas na bino ye na ye, ba cousine oye na bango. Otiaki mutuka no anje mukolana eboula transporter ezwa ka batu ya otika bona terre gratuitement. Peut-être Nzamba oyi ko kaniso ata pona acte wana. Pona koloba ete saisir opportunité oyo. Pona yo muto mesana ko ya ba cause de la foi. Sikala ko bete makambo Nzambe ba yaka kango na ba habitude te. Yaka na révélation. Koloba te na mesana ko ya 4e édition, 5e édition, même temps ozo louer. Ko louer te na ba je louer penza ba ke no louange bikisaka.
louange et kangola. Louange à soupe sala yangwana. Pourquoi? Parce que la Bible lobby Zambé a siégé au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Cela veut dire quoi? Mon siéger juridiquement parlant et bien koloba tant au corps juridique vandaka pour prendre une décision. Cela veut dire tant tozo louer Nzambe Nzamba zora ba décision na ba vie na biso. C'est que nous quoi na terre tant ozo louer Nzambe na ba yemba ozo ba ndeko José Nzita bande ko na biso mayala et maman na biso Esther bande ko na biso CFCP ba yemba ko uta libanda tant ozo louer yo mi monete na zo louer karaté mais na zo kitisa lola ezo na décision pour na kubota na ngana ezo na décision pour na bana na o sata na pesi machete ba kuluna bazalaka boyete ezo décision pour na papa na bana wa komi mutu likolo likolo na zo ko maîtriser été ezo décision pour na commerce na boka et envahir yango. C'est que tout ce que vous allez faire na samedi et dimanche ça là par révélation kolobate que non na message na koya même tant mo sala nzamba kokota okoyi kozwa miracle kaka na entrée okoyi kozwa miracle kaka na début à culte vraiment toya na révélation toya te ndenge to mesana koyela parce que édition oyo je vous assure bana ya Kinshasa nzamba la kibiso bolamu nzambe ala kibiso bolamu pona nini ya lobi na biblia ete akotika te batu bakoye epai na ye bazonga bongo mutu alobi bongo eza mutu te eza nzambe. Cela veut dire quoi? Nzambe soki alobi liloba seke atesta ngo na ba laboratoire na bonzambe amoni ki azana makoki akosala ngo sima alobi. Donc ozanga te na rendez-vous oyo samedi à chaque fois Moïse a matana ngomba kutana nkolo azonga elongi rayonner donc batu nyonso baye pa nzambe bazonga na bonisa bola mwanza et tozondi mankola kosala ngo na 8e édition oyo ezali samedi pe dimanche na sengi yo pardon na bolingo Yesu Masiya Nazareth anile ba rendez-vous nyonso zanango amen tala rendez-vous nzamba tindilo yango oui anino rendez-vous anniversaire wa nozaki nango ya matango zalaki nango ya ko rendre visite na faimo ko zalaki nango ya okende kolia liboke plutôt quelque part annulé na nous rendez-vous wana samedi pe dimanche nzamba zana bosenga ya yoka kati kanga pena bana ozu mwana liboso mwana suka mama na bana bosokoli papa boye en famille nzamba mona bino e kozala malam pasteur ko ya yo mokote tala opportunité nzamba tie liboso na biso yaka na ba collaborateur na yo peut-être milulu oyo ezali réponse ya ba prière au sala ngolu ya nzambe oyo atie pa ya musali na ye l'évangéliste Jean-Paul Mayata et koki ko impacter ministère na yo o témoigner ndenge ba pasteur mususu ba témoigner ba yambaye ba participant na ba croisade ba ministère na bango échangea nzambe akoyipe ko sala ngona yo et ko zala penza malamu mingi donc équipe mutute ezala sportif ozala soldat ozala médecin ozala professeur ozala nchofa ozala porteur mama bipupula bisonyo soto bengami samedi pe dimanche de 14h kino tangu tosilisaka ekozala malamu nazoloba mingi soki oyete okoyebisa lisusu nzambe nini e yikolobaka ke makambo osengaka mpa nzambe siko réponse nango yango oyo siko so yeto osenga lisusu nzambe nini kola pambola biso tozozela biso samedi pe dimanche à partir de 14h na terre Bouddha awa na njili na quartier 1. Merci beaucoup papa Joseph abi soki oyete koyebisa nzambe nini ça luka beso visa na ebimi na ambassade okende to okezwa uti osa charisme terrain à bout de bon ambassade et bon na maison Schengen yaka okoya kozwa visa na yo yaka okoya kozwa résultat positif et kozala malamu pona vie na yo voilà na ko libérer papa Joseph na ko libérer basana nzambe merci ndenge bo répondre na invitation na biso ngana zotika la kokoba il me reste encore près de 30 minutes pour chuter. Nous allons suivre ce que la régie nous propose et il est temps pour moi de libérer le bien-aimé qui sont là et poursuivre l'émission à cause de la foi 8e édition. Suivons. De la foi TV, une chaîne Suisse, l'Allemagne et les États-Unis. RDC. Voici la campagne d'évangélisation pour les saluts des âmes à cause de la foi. 8e édition.
C'est une femme inférente, des choses qu'on espère, et une démonstration de celle qu'on n'a pas. Oh, tu m'as Oh, je vous invite tous, Église quand tu cries, partout dans le monde, venez célébrer avec nous dans cette grande activité. Papa Une foi en un Christ. De la foi TV, une chaîne de la foi en Christ. De la foi TV, une chaîne, une foi en un Christ. De la foi TV, une chaîne de la foi en Christ. De la foi TV, une chaîne, une foi en un Christ. De la foi TV, une chaîne de la foi en Christ. Du samedi 15 au dimanche 16 juillet 2023 à 14h, na terrain à Bouddha, quartier 1. Référence, première entrée, Njili. Apamboli na gauche, apamboli na droite. Ok, liboso li pamboli, osonga boy li pamboli. Et sala melo kolenta manako ndima na yo. Est-ce que mutu wazo ndima et osala melo à cause? Avec le porteur de Krish, l'évangéliste international Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Bana notre Père, Bana CFC, Bana Kodef, Elengelo Sambo, Ndebiano. Yakaka na kondima na yo na 8e édition ya à cause de la foi, okozala jamais déçu. Pour Jésus-Christ de Nazareth, le consommateur de la foi, a payé au rendez-vous na mikolomi balé oyo. Alors, kozangate. Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde, nous disons merci à tous nos téléspectateurs, merci à tous les bien-aimés. Yo oyo koya samedi oyo yakato kumsa kole sumasi à Nazareth na terrain à Bouddha. Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant véritable à Bengi. Nebi grandeur à problème na ôté. Peut-être des problèmes à maladie, peut-être des problèmes à finance, peut-être des problèmes à famille. Naebi grandeur à problème na ôté mais zambe oyo tata na mayata te yaka Jésus-Christ Nazareth azanzamba solo pe abomo ya ebi problème na yo. Ye oyo azwa kombo le couleur ba kombo nyonso. Il a reçu les noms qui dominent depuis les cieux sur la terre et sous la terre. Devant le nom de Jésus-Christ Nazareth, tous genoux fléchissent. Kasi kombo nini oyo koluka eteleme la vie na yo. Maladie wana eza na kombo, finance wana eza na kombo, problème wana eza na kombo. Yaka samedi pe dimanche oyo na terrain ya Bouddha to bonde la kole sous Masia Nazareth, nzamba kondima tata na tso mayata pete komo alobi ko na nzambe. Bato bazo tatu abonné na nzambe. To tuko zana ba pasteur nene ba oti Lubumbashi ba ye pona à cause de la foi. Lobi à travers à cause de la foi amoi lobo nzambe na ministère na ye e bakisi lisusu un plus à cause kate na ba campagne so oyo ya à cause de la foi. Yaka les samedi oyo pe dimanche okotatu la bonne na nzambe. Na moni o nzambe asali na ba campagne so eleki pe alaki biso akosa susu koleka o wana. Yaka déjà ba kusu ba 5h, musu ba 6h, musu ba 4h. Nanga moko elekela na 4h le koye abia na ye. Oteki pe mingi. Oteki pe mingi, osombi pe mingi. Ceux qui ont été kaka samedi na dimanche et bosala le côté yaka tikana mbongo wana tikana musala wana yaka nanu okangolama au moins le boko nzambe na problème na moni ba image na terrain ya Bouddha bande ko bazaki wana pendant que bazo installer podium je vis na ba policier ba yaki pona ko rassurer que
kimia et kozala la population n'a pas bien à kozala sécurisé. Je ne sais pas peut-être qu'il soit que l'histoire sur image wana dit par la police et na terrain à Bouddha pour la signaler que présence na bango ba kozala wana pour assurer sécurité et la population n'a pas bien à bango, c'est-à-dire et côté que je ne sais pas si les images sont prêtes pour voir comment pendant qu'ils installaient le podium les policiers étaient arrivés pour assurer la sécurité de la population et de la ville. Pendant que tu as au pendant que Okitawana y a quand on a kimia pour sécurité et assurer la police à Bozalawana pour sécuriser la population. Tobozalawana samedi à partir de 14h mais tu commences avant surtout dans ce d'ailleurs au bon de l'avant voilà wana commandant du district na ba policier ba ya wana ba policier ba kitaki wana ba sécurité pour assurer bazo signaler ya batati kotoyo ba policier ba kozala kotoyo ba ndeko nyonso ba kozala ezala kitoko mingi population ya na kimia nyonso tina ba venir okota kitoko sécurité eza assurée na la police ya Chambu wana bomoni et bomona na polo tant bazo cha podium bazo solola kitoko ba tactique ezopesa mawana bandeko ya CFC bayaki bazo expliquer ndenge toza kote kuna Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas fils de ma scène, à un habillé au Tozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV.